Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko Noko la muka bukilo na opisa mbo. Paseba. Mama. Bogilo. Bukilo yi. Mama mbojua ni mesadita. Usoiba makambo na yo mama. Ça va? Oui, si eh. Tila na nwa. Ndondo. Baseba. Kaji usumble ke tu mwenye te na matu na suki. Zali. Mata tsema sama. Na tia pe tonton. Tonton na tia masanga. Mama, nani tonton? Mama tonton. Hey. Cartouche. Mama tonton. Na pima be. Mateba nuko. Mateba. Anu ai. Système. Wa mutalamani. Noko buni wa kula pamba ko. Wa mutalama. Nulubla ye ngala sali tonton te. Nindondo. Yes. Ngai mama na yonga yo na sina zwi ambele pa. Mama na lubagi chichamba. Beau frère zela nano bokilo ya suba. $10,000 na zwi yango yo pona libala na yo. Kamioneti za libanda biloko nyonso na sengaki ezali wana. Biloko moko ezangi ezali te. Mwana ngai na yebeli na maboko ya moto mosusu te. Na yebeli kaka na maboko ya papa Cartouche. Mobali na yo ye wana. Obatela libala na yo. Ngai yo na sina de mbongo. Okozala su na maboko na ngai te. Makambo nyonso ezali na maboko ya mobali na yo. Bon, maman merci mingi. Ndenge boyambi biso. Nakanisi makambo maman sopesi makoki nango problème ezali susu te. Moi aussi na biso sia kota déjà na ndako problème ezali te. Tokene na ye. Ne ko botika la madame. Ndenge toyokanaki. Papa pona biloko ya kolia tosi tolambaki kuna nayebi te soki toya nango awa tobokomema komema po bato mosusu bamemaka bato mosusu baliaka surprise osalaki manke nini bobengaka Mama makene isadi ezali papa na tusha kamba nyoka ezali osali mpe soso na lumbalumba ezali wana zelo ya chiligali isadi Mama. Kadi mutu ambushi ezali wana Mama tokendaka nango. Wali badisanga Ele não viu muito escuro do bar. Não peixamos, chegou e tudo dia, Mama, mutu ambushi usana wawa na kukula bwanseka. Tuko mema yango. Okende kulia na ndako. Wewa. Kotala te. Tono zo isoke ndako nguza boy za boy. O ngala chaka kumatea. Siko uzotala siko nakosa ki. Likamuni nakosa ki lobana. oza na raison na yo mama mpo nayebi yo ntango mosu ndenge okumisaka ata likambo kokumisa te oyo nde ndako kaka mindondo moto azwi ndako oyo Yeyi nyonso ozomona wana nyonso yeyi. bachance bachance ekeseni mpenza na kamwaka nzambe yango alobi mokili oyo ya biso nyonso bato mosusu na bachance bato mosusu bazangi bachance lipati ezala ta yo te ndako ezala ya yo mama
na kitoko ya yo faut fandela kuna na ndako ezala nyonso aza na chance loba nde ngonga na ye ebeti ya yo mokolo nini mama naza na esengo nde na lolemo na motema naza na esengo te mwana yeya na yo soki ezalaki yo elingi ezala ndenge mwana yeyo ni ezaka niti oboti nga mbela bakende okutanaka na bango ndenge nini nzambe yanga mwana wakokutana mbala boyi na matikangako bongo natonga mabala te kobala na bongo kasi kobala kamba na moko ti ozwi chance libala ya mbongo ebelebele ya mbongo mbala moko mama le omona album ya moko wana album ya moko wana oyo afete tikani pati soki aye na ndako funa ebelita koti ye mola cuisine mema tonton mama moko la mosi yo tutekisanga toko nenga na tiseka penza mama le wana nga na nsima na bomba nazoka mema tonton nga bie ye mpo osekaka to na misu mama ye olinga okweya koto oyo ozenga nakoyaka sangilisaki yo wana moi été censé les cas n'ont qu'à bien mais bonjour il arrange un peu la cravate mais là-bas qui pose la main qui n'a pas que sokolana non ok ça va serait bien oh na serait bien yo ah et on peut dire c'est ma carte le biso na okango ki c'est très dangereux ce cravate au lexido za serré mais chemise au lata qui on inventé na fait que otika rose wana rose ko à rose ndi ils a programmé pour demain soir ok stop mambo kilono kale mama le omoni na bombe yake omo eloko yo yangani na bombe la ikayo lipati yo eloko senga ngaza na kali mama nga mona tela yo mona tela tika gata la lipati oya yo na mikoloji na obonsila to mama la famille bolinga nga te le moni nga ngena la ta super wax ko ne sus mama soki na bota ka yo te mama to bota ka bino pe to bokola bino malamu mama po ya kosalisa biso tala biso tokomi kolemba mama makasi na biso totikali kaka na bino mama mindondo fanda malamu na libala oyo tosa mobali na yo mama tosa babokilo na yo bota bana mama kotondisa famille bota bamapasa bana misato bana mine ata kutu mitano mama tokoyamba bango mama le mitano na bota ndeni moko kaka lembisinga deja bonana bibi te mama super wax ngana nataka bilambo ya mboka na biso mama po likambo munene osali ngai te nzambe apambola yo mwana na ngai kamutema mali lipati oyo ya yo eza suka na batantine bien yo siligiti nga na bimina no papa zabima na kesi ko kemsala biso pe tolingi tozonga na biso yebisa nani azanga zilo mama carton ya makaye moko mama posepela makaye po bazilo ata carton moko zilo mpe na soso carton ya soso pe ngombe ata katikati ya ngombe pe tila bango na carton ndambo etikala wana azanga omoni mokolo fete ndenge obengaki tonton maseba alingaka te ye alingaka maseba obenga maseba mpona respect elakisi noko tonton ozobenga mwana moke azanga nabengi yo mpo ozwa carton moko ya soso ozwi carton moko ya soso ozwi carton moko ya thomson azwa te abimisako bimisako deja na veranda obimisi yango obimisi na bidon moko ya huile na carton moko ya poso de mer et puis rouge à lèvres tiaka ngwe papa nga na oloba na ngai te tika nga ozwi nelanga te moke na mbula bima kaka kende kotya nga na tiki bino te papa kasi ndenge nalobaki biso mpe tokomi bakonzi pesanga ata $100 moko mpona transport mais $100 na opesa yo siko ozokende nani chauffeur akende akotika bango mais akembe otindaki na depoti siko na ye te olala alo wana baluwela bango bazo taxi express kende tika bango kende tika bango so otiki bango ocontinue nokaka te
Ah, ça va. kasi ata atiki biso papa aleki apesa biso te na kopesa mama mama leo baleki jana zwila bino kati mbongo yango apesa esengo mingi vraiment kobota vraiment elengi papa biloko ebele boye ezopesa biso tozonga nango na ndako na ndenge kaka na kosoloba te naza na course mosu akosala yango wana natiki bino nga nazozonga sikoyo papa okomi na ndako ya mama okofanda te fanda ata moke papa omela ata moko kaka ekozala esengo mingi na motema na yo nalobi merci kasi osala makambo nyonso elekaki awa nga naza mama na bino te makambo eyaka mpe elekaka tolimbisana lakisanga mpenza papa ke oza lisusu na likambo na motema te ofanda nano wana omela masanga mama eske so nameli lelo eza mbala suka ya suka te eza mpe mbala liboso te naomela lelo me lelo nde mpo na mosala nayebi papa koumela te okomela kaka moko nga mama na yo te papa fanda semikino lipati e yaka ya koservir nani mobali na bino bien akende kaka boye yaka na vere oseli masanga papa merci mingi na biloko oyo opesi ngai nga lokola nazali na ndako oyo papa soso mpenza nde tolia yango kala kala mpenza lokola opesi biso karton wana kaka lelo nalingi nabanda nao lipati azokende mosala te moni mama osali maso mpe mpo na ngai ndenge nasali wana mama eza nzambe kaka oservir ye na saleli mango Davvero mai vero molto. Lì parti mamma pensava un tundisi. A volte sì. Ah, ma sì. Lì parti. Zoya. Mama. 0401 04 pour 01 04 pour 01 Nanyango. Nazobenga collaborateur Elombe. Soki boy c'est kaza quelque part à Kangi Motorola alors kaza ne quelque part. Et bon et on se kaba Motorola ko fa na le. Mbeza msala. Moniza communication tamuninga za même za wapi na wenzi to za wapi to na facilité ya kuatendre. Aiwa kinaza awa. Tamso na za mo retard ne na komela kuma. Ah ozo na ndisi ko. Dans la Mais maman on se le mo eloko mo amukia oliate. Qu'est-ce que c'est dans l'oliate? C'est dans l'oliate. Ah, tu. La scène d'oliate qui déjà. Ndi beaucoup de gens sont là dans ça na uta l'oliate. Tamu fa mabuki lo c'est le ko boya. Ils arrêtent moi. Ils ont monté. Aïe 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 aïe. Il est là ngako? Ah, oui, c'est impossible c'est mon tonton là Mais ça à place na na tondi te vraiment. Te oli atandam. Donc là kana mama. Non non. Ah, donc ma maman no bossa na. Est-ce na la kanda na ya minutia? Ma maman no bossa na. Ah. Cartouche. Zio kana na lobi ya. Yo penende na ebelio. O misaba sorti. Mo ba bien. Ko bima bima. Yana nga pa za zimi. OK na nga bana. Nanga mko. Cartouche wa na ye biboni ko ngome mangana mouvement. Ke dana na loba. Nanga mko. Te. Na kusite. Ke da yo moko. Bo kindi su yo mote ngaza to mkina. Eka. Po ngana obi ko iza normal la sa ya ngazuwa. Po bali ya bali kipe baza neti ba matabisi na yo. Ozo mwange pona zana pona contrôler ka yo ato mu na cartouche. Ah te. Cartouche. Temoni mikoro nanu. Ndenga tanga bongo.
Quand on repose qui 7 mois. Mais ndenge azana to kokena ina na. Maman nous quoi pe nous kina ka yo moko. Maloko oui, moi maloko tozana na kenanga mote parce que tozala na clique na sonde to kenda. Na club de 15 ndenge to kenda. Il va battre ya moyen. Vous avez banane, vous avez ba jour mo na nda quoi. On a gangana la plus adresse ça. Vous avez qui non to banaka. Mbaliboso naka. Donc na yanga mama ine beka ko suka ko lukanga. Tibana kan. Mama upisinga mambo na tumba wasoso to kutana maluko. Luka to dinga makamba école, il faut to kena ba camarade nanga to ke biso moko. Ozo moko ko zaika mobile ekiri na biso kasi mo la famille moni atanga itaraga. To ke na ibi ngo disute ya. Donc na kutua tant ga mama. Na bi mama ine beka ke suka fulu kaga. On va le biso Après na éviter que tu kutana quelque part. Na éviter. Ozo da jean mo la. Ensemble de jean mo. Pas jaquette. Maman, il mo susupe. Le suka na biso. Non, bati mami bali batara bambanekiana. Yuko tu paloza. Na sombi kuna jean mo na likoka yo. To keka dimanche ko. Dimanche dans la programme parce que tu kenda en vrac. Mon émission a besoin de toquer dans un groupe de 15 ans, dans ce qui a doublé, moninga pas doublé, à la place de moi. À la place de moi, si vous devez toquer dans Zama, vous devez toquer en vrac. Dis tout. Mais yo, moi, tant que je toquer, maman, et vous avez explication, minaï. Nengana comme on a un cérébraux, ou bien maluku, nengana comme maluku. Na tu kokako. Bah dimanche je peux pas s'organiser belé tout qui m'a louco tout qui moi la ngafura ta na zo ba place de belé dans la moto ko kin mais lelo tout mon pour n'aille pas finir ko kin pas basta mon ko tuko kali oui poisson un ko tuko kali bon kasi yebisa maman faut kalinga ma chance maman o kalinga ba chance cartouche não zo isso na ibi mama na zoya não tika o kalinga ba chance meu Yango il est docteur avec moi déjà. Yo busana kalba imwa mobali moko mwana moko ti nodi naza retard baninga nanga nani ufanye mambo kwani uvanga mawati puto ekomi tongo etani kaka ndenge wana papa na bino ayaka kaka te na loti lolo ndoto mwa mabe mama tikoloba bolo so na ye moto banolela akoloba kaka te soki bongo ya bien na loti papa ye to yambi ayela biloko ebele na diama ebosko oyo ofanda libongo na litama kwani osi mpo ozwa bokilo libongo na litama ya nini bokilo aza bokilo te mama papa na bino ndenge akende wana napekisaki okomelamela masanga napekisi ye mpe basi angala me nayebi kaka papa na bino asi akota libala na ndenge nayebeli ye aza kaka na ndako ya mwasi wana eza bazuwa lelosala basi bazoyaka bazolongwa lunda kuna soki aye kaka boye zemi papa na bino akoyelanga mwasi awa te mama baidi ozalaka ya yo moko wanayebiki kokende ya papa na bino ezalaki likambo ya secret lifamille bayeba nano te ke bandi kokende nzela wana mpo nzela wana eza nzela makambo papa na bino nakokumelaki kokumela kuna saka na ayi kotuna nga mokolo wana tata leki na bino ko ayi kotuna nga yo semeki camarade na nga moko ayebisi ngai ke akutanaka na yaya na ngola yaya azokota ngola ngape na ye kozwa oyo anga mbongo mpo mikolo mingi ekumeli boye namoni kaka kiasi ayaki ebike nasuki mbala moko ye mpe ndenge alobaka boya koyebisa bato nyonso kasi na foti ya tata na bino te secret ezalaka boye te soki bokangi likambo malamu esalama mbala moko kaka ozongi na ye ka bikotakota ya mabala akoti libala te nana akonfirme daye nga mpe kuna azondimana kofanda mbali na ye epusuku na nani mama nabi
kaka ndenge nayebisaka yo mokolo wana le nabendi yo na nsima nga nalobi sala nyonso obotola mobali wana ndenge eza sikoyo kaka ndenge oyebisanga sikoyo kolekisa so mwa pilipili mosusu kolekisa ndenge oyebisa ye sikoyo mpenza yo loba na ngai eske na makanisi na ye akobala yo to bokozala kaka na ndenge ya makangu mindondo aza na ndako yo ozala mwasi semene kosila te naokenda ndako na mbinza nga des fois avec action nga naza makambo kobondela maleme mpa na ngizaka te yo moko oyelinga lokana maleme sikoyo ndenge bino bozopima na kartouche wana mindondo kuna na ndako azoyeba mama yeba yanga nini na kati ayeba te concerne nga te ye azola na mbongo nga nazola na mbongo chacun pour soi le reste ne concerne nga te nga na ningi obotola yango mpenza libere nakobotola te mena si na botoli yo ozala omaka baaction nango osiko ozobima mpe awa pele moko oyebi yo moto obaki yo tokolia taba lelo awa boye ngai mpe awa naza na 80 000 zairi moto etikali wana na chambre taba mpe oyo taba ena fufu te okomi lisusu na basemudu kaka lokola sikoyo nakobakisa combien susu tabakisa te soki opesanga ata na dollar kaka opesi nga dollar nasali provision na ngai te dollar naoki kosomba nango chainete yo zwa combien pesa kaka te mama ta yo ezalaki ozwaka kartouche na mindondo nangaki nazwaka mama klaxon nayoki eza yaye lipati kaka ndenge wana sala nyonso mpo mindondo atika libala wana kosobangani oza confiance nanga te opesaka ye mbote naoyebi te semeki elombi makambo oyebisinga mpenza eza ya solo na okosoa pour gagner quoi nayebisako au-delà ya bafrère Massasi c'est mon frère tokoli na ye ensemble ti lelo akomi grand homme d'affaires avant tiere oyebisinga alalaki na ndako te mais na ntongo nga nauti ndako nazokatisa natika bilamba na Miguel bango bazosomba carburant na station ntango lipati amoni nga abatami na nsima voiture alingi alala nake vérifie mpa na bango ye mpe alalaki na ndako te e naza na bapreuve nyonso ya babétise baosala eloko nazosenga na yo conseiller Cartouche à retrouver juste vous naza na intérêt moko ya koluka à se perdre te c'est mon ami vraiment il faut l'encadrer dans tous les sens na bafaire tina na vie sociale mais quand vous êtes là ceux qui ont en tout cas tiens à l'aise conseiller à Zongananda parce que l'hypathie est ta petite sœur na quoi admettre traité on a zozoyer na me présenter comme fiancé bon il y a bimakana na ndengi wana vous êtes beaucoup insupportable. Elombe, Cartouche aza banakele ya mosala na azongi te mais Cartouche akosama maboye taye bien que tozali na rendez-vous na ye toke pas do bo sikoyo na mosala aza te awa aza te sikoyo akozala wana bo sikoyo tokosala ndenge poso ozoyeba te ndenge naza boye naza na mokumba ya Cartouche bon problème mpe eza wana kaka eza problème kaka ya oza simple kozala souple problème eza wana tokabola bajour naye kosala brutalité te toza banikiri moko eza famille moko donc moi tokoloba ndenge ya désordre eza te naye mpe so bozo comprendre bon yo loko olula maputa olula kofanda na ndako ozwi lundi mardi mercredi ça va non comme ça nazwi nanga jeudi vendredi samedi dimanche tokende moso bamaluku bazokuna po en tout cas naye te naye mpe so moto oza ondeni mais namoni nde ndenge wana ekoza ekokopesa moi bien ben je ne sais pas en fait yo oza motu aza na motema esika motema bato nyonso yali bien oza spécimen eloko mosusu ozoya na courage nyonso tokabola mikolo tosala mais ma fin dit
cartouche à beau-frère na ba zambani no nazoka ka avua nanya wazolo na tuna nazoka ka avua uza pambate ndio mtu alobi na yeye afandi yo de kake ongola take yo ndo ngala la place na yeye uza pambate yo ndio we belinga na matata yo ndio mpena ke soka daki mwana kirite nga ngana fachete matata ça veut dire makama na kokota te matata ça veut dire la bana la vino oebi tozobi mana yo bon on présenter partout comme fiancé nanga après on va pas mana cartouche obi mana yo bi mana yo bi no ndana to ngola veste na yo bi mana nana ni ezolo bisao o na to no bi mana donc bêtise au sali et sur vertige comme n'importe quoi ngala bi mana yo na sani si bien maintenant fin doni na côté na nga souple na calme donc yo ngola référence ko violente obima na ngate bon atape na bi mana obima na ngate lo ba atape na bi mana ata na bi mana yo ba restaurant pour pour mon manga ata na bi mana yo yo mana na niveau na mamngana epesité et choli bien té nana ndakaka zongi salaire auto de passer gagner tout de suite nazo parce que na tiens les go tonton li comme ni la vie nanga la vie non oui bien on a regretté na ndako na ko yo té na ko komate parce que moi ce quoi na ko manda ko komate parce que to malanda papa nazo regret na malembe na malanda té jamais de la vie dans sa malanda comprendre c'est aussi bien yo na vie no so télé tiens la vie nanga té la des fois avec action vous avez bien commun des fois avec action vous avez bien pas la que pas action Mais c'est quoi ça? C'est papa te mo zona na place Bonjour Gambela. oh c'est pas possible ngana yena ndi tudai na rendez-vous ngana yo tout est na rendez-vous non bosuko na moi kozaki après so na signaler siko ye siko pas da courant ke ngana zata arabe yumo imba makamoneza na za yumo yebika bon to ka ba jour ne to kangane kudu makambo kutu ko afandi calme no lo biona ninga calme kutu na famille bon to o penza o ka pa ba veste malando mukala na yo na vina ngate na vina ngate na zo na okota pe na vina nga parce que vous madame tout le monde vina ngo be madame tout le monde yote na yote yokutu vous bien commun yokutu pe na go pardon bien public yo pe na pardon na yo zéro mon cher ami Cartouche tu es un ami Là, toi, c'est pas les moments. Toi, c'est pas les moments, il y a c'est pas les moments. Zaka. Tu dois attendre. Moi, le calme, priorité. Je dis bien, c'est pas les moments. Ce qui est moment, on envoie comme là, d'accord, mais c'est pas maintenant là. Hein? Je ne comprends pas juste qu'est-ce qui se passe. Dans de la yon en service, non, on dit que au Keta Lambon ya Tikapa. So au Zimbon ya Tikapa, il faut l'anda, il y a Lunda, au Zouango, il va verser aux yeux, aux régions au Yété, directement, on a retrouvé à Nakatanda. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire ici. Je crois que rapport ya Tikapa, double bombe, mais alors, que le service tout, il n'a coordonné bien, mais j'aimerais... Il fallait que vous ayez c'est pas continue de la moto. Mais on a télé pour te dire qu'il y a un d'accord. Mon cher ami Cartouche, mais j'aimerais la faire voir le Komoko. Au-delà, il y a faire, tu travailler, tu comment sont plus que frères Lélo. Cette fille, moi je l'ai prise, la belle-sœur, je l'ai prise comme fiancée. Cartouche n'a qui est au monde. Et Lélo n'a regretté que tout le monde a fait ça. Bozo bimanaye, bozo aye, courageusement, à Zana Zeminayo, mon cher ami. Soni o ezo salanga na balabala ba ebinga tuza ba mi tuza ba associé donc ko finga bazo finga c'est moi qui encaisse ça je mène à redresser comportement na yo ce n'est pas bon au juste c'est pas bon na redresser ni au juste ça la clair quand on a la moitié moi azoko le balika lo ba au juste c'est quoi donc on a levé comprendre été ezanini mais marque no kutambola za malamu c'est oh yo ko ba awa na koma des attitudes na ko za malamu oye ko raconter des bêtises ce ne sont pas des bêtises lo bango mais kutambola na belle sœur na yo leki ya moi si na yo ce ne sont pas des bêtises au son azo reprocher yango ah bon ah bon et loko yo yelia yango wana oh yo yebisa mwasi nanga yango wana otiki démarche mbongo toza nango oye ko raconter ba bêtise pas mwasi nanga ozolanda intérêt ni pas na ye intérêt ni yoza nango pas na ye elombe oyebi ndenge ninga nazwaki yo ozuma ndenge osilisi classe na zio paya pa bisika mbongo obosani yango elelo zo kofunda ngai pa mwasi nanga c'est ça que tu appelles kofunda nazo peso conseil ozobenga kofunda mon cher voilà c'est ça kofunda conseil ya pas mwasi nanga directement mais parce que la personne la mieux indiquée peso conseil c'est la deuxième fois on n'était pas alpha mabaya la même chose on racontait pas bêtise qu'on a commis nandimi yango te nous sommes des frères
na kanisa ko za frère vraiment ndenge nazwaki yo ami moko aza na souffrance nazwi ye no asisi classe na ba diplôme na ye aza na eloko te nazwi na tie bisika mbongo maintenant ozwa kofunda nga awa deuxième fois tozosala nga boye alors namoni oza moto yo oko collaborer sur na ngai te mon cher ami oko collaborer sur na ngai te alors dans tout ça déposer tel seul awa avec plaisir na ko déposer avec plaisir parce que je préfère non déposer moi aza moralement éprouvé voiture déposer ça va donc attention na immeuble aux ambons à garantir na nazo retirer na repesa on peut regretter parce que le seul intellectuel à collaborer avec nous c'est moi et tout est servi mon intelligence cartouche na regretter n'est pas na elombe ngala regretter n'est pas na yo ozaki boité ozaki na mbongo moyiba ko travailler monter c'est mon intelligence c'est le mbongo intelligence na yo yo za na mayele za na ba diplôme même 85 mais oza na mbongo te e ngala za na mbongo nanga sans oublier que ngana kozo ba professeur ba la kisinga pe français ba la kisinga ba calcul yo yebi mais na za na ko compter na mbongo nanga e yo za na ba diplôme boye na ba professeur na yo za na mbongo te e yo ko bonde na nga yawo na ko bonde le jamais benga kinga parce que on est collaborer cartouche et puis nazo kendi la tête haute parce que na kolinga te na collaborer na un immoral quelqu'un zo le kanabala bala zo finga ye malgré son argent comprendre et ba koki donc je parle la tête haute c'est pourquoi je te dis maintenant c'est inutile ya kusokola mutu soko kutia aza saleté do tika endenge wa la ngate mon cher ami okuta na université je terminé yo la kazaka yo ye ba pris à kazaka okuta na collation de grade avec kazaka kazaka ni kazaka ni ozaki na oyo ba koto na kati wala kazaka zo bana ngai keba ba koto na kati keba ozoba te ozoba nani c'est le cerveau oyo olingi na maboko nango kazaka zo lobela ngai ngwana oyo olingi na maboko mbongo lelo kuna ba télécell c'est moi ezanga mon na yango yo ça va na ba diplôme na yo kende ole yango ça va nazo kende je ne regrette rien mon sort d'ici non nazo bima attention na ko bête ça ngondo tout de suite là attention. ya solo wana penza cartouche mwasi musu yo omona kiteka leki na ngai cartouche na leki soki eza ya solo otika ye mpona okoka na nga mbanda te makambo yo moni ya koyebisanga yango wana ba $100,000 nazo sa na osala calcula balibani bapesi mbongo te nateki bakoli nateki nazwi mbongo te no yo mpona yo ekosala osusi moko te bapromoso yana makambo bambanda nakosupporte mbanda te nakosupporte mbanda te ngai na moto ya liboso yango mpona basi mibale misato ngai mona bandaki yango abominga kokoma akufa kalela kalisusu pe alobaka yo abominga mama na abomi na nini elo nasali yo likambo okoboma yo pe lisusu moto akufa alobaka abotoninga mobali na ngai zikayo mwana openze mokosoki lipati abotoli mobali eza mpasi mama na mobali akende kozwili ombanda epai ya mosusu nazwa kaka mbanda kaka ndeko no moko akoboma yo te akosala mabe te probleme eza wapi mama bolinganaka te eyo mobali na yo aliza mobali moko alinga akobima alinga basorti a mobali moko akofanda na mwasi moko te mama alinga alukelo kaka mbanda lokola azwi lekino eza mabe ata na eglize ozolakisa partage te mama bolingo bopartage mama soki ozopartage yo na moninga na yo mobali mama ekosala nini lakisa leki na yo ke bozolingana leki na yo azobala te aza na mobali te ndenge mobali no aza na yo soki aza na leki no mabe eza wapi yo egoiste boye mama solo wana mpenza osala mabongo te linga ndeko na yo ndenge omilingaka donc kabela ye mpe mobali na yo ekosala nini asasi na ngai na sasi na yo te ya bino mibale nde
Atasi na ngai. Kuna kasi solela soki pona problème ndeli ka munene yango wana. Mais c'est sengo mingi te. C'est sengo mingi kanisa malamu komona kia solo mama lo baki kamba solo. Mama. Yango misimba ka mutu boy ko tuta na oni na. Masaki. Asati yo mozo mwana ndema kamba ibandoko. Bayamba ka mubali boye te mwano yo. Bayamba ka mubali boye. Na kuna kisoma na boni. Mubali nako koma boya pe minanu te oyambisi ene bela makambo boye. Papa ni. Tokende na sale la ki mwana. Nani ba pigeon na kumbaki ha. Toke papa. Simplement, moi je l'ai dit qui voilà. Aïe, on va la dessus les altitudes. Il est deux ans là. Mais quand on côté là, tu, non moi on dit que ça se toi qui est cassé. Ah mon aide, tu te qui est dans Tozo kende yo moko tozo kende. Nganda yangina lobano malobana nga suka te mama. Yo wana zo kende. Mwana mwasi suka kokabwana ye na baboti. Tokabwa inga na yo na ndenge mabeti, na ndenge malamu. Oke na yo libala epa papa cartouche. Eloko moko nazo regrete mwana na ngai. Na ndenge tofandaki awa ozali kotala ndenge nini nazali kosalela misala. Ozali komona ndenge nazali kolakisa mbala nyonso nazali koganga awa nakangaki monoko te mama. Mais eloko moko yo yebi eza kaka te. Ndeli kama naza ko regrete yango wana. Siko zokenda ndako mbali na yo. Eske ndako wana ekobanda kozala salite? Eske kolamba okobanda kolamba te? Elibanda ndako na ekozala soin te? Wana niso mwana ngai nazo ebango te. Soki nikosela unde ini. Bonga na ntuki kuna mwa busara ozate. Ka kuluba pamba butunye tele kama wako. Na lobi pamba to pona yo mwana musala mutu akobanda kosokipe na chambre na bino. Oyebi ke chambre ezali chambre mutu akobongisa ngo kaka mwasi. Ezali te ke mwana musala bando kota na chambre na bino ayeba ba secret na bino. Badra na yo na chambre. Mwana musala mutu abando sukulango. Yo zo fute poni na. Mbetu mwana musala mutu abando tandi. Milipa tso ka musanga. Doningo zo kende wana cartouche akoyeba ta loboko na yo te. Hein? Oyebi ke mobali nyonso fa ba loboko mwasi na ye. Bandako to ndakisa bandako ba konzi omona ko bazana ba boye belebele na bandako. Yo kasi ba bana musala na balamba kande biloko ya ba patron. Ba mama ndi bato balamba kate po mbala yebi loboko ya mwasi na ye. Na ro ba mabe hein. Lokola po yebi ko sukola te, okuta bana musala kuna, mwana musala mtabando sukola nzoto na yo. Mena loba nini lobi awa na lengi ngabi mwana zokende libala na salite boy. Tabana iko kopalola yo awa te. Ba salite kangama ki yo la palola ki te lobi. Nga mama na yo lobi na so sukola yo tina lero yo zokende libala mwana. Ba to ko boze ba cartouche lobi ne wana puka ba yebe ba nyoso ko yo loba mais za conseil na zo pesa. Uzumu. Po yebe loko no kokosala ndako libala ne loko kosala te. Zelanga moko na kutika yo kende yo moko. Ngana ku kende tanga mo ukino ko loba loba kuna lana zo aliputa na ko loba te yo kan tanga kende loba makapo. Ko pese mo ndako ba famille ba ko loba partout. Nani? Bonjour tante. Bonjour. Yo mwana mambo mengo. Na problème. Nazo lukai. Banana nangai. Te vieux Doudou na tindinga naza na message na. Ah papa. Naza na lettre na tindinga. Vous avez côté moko? Toza quartier moko. Maman. Yaka non papa a commis lettre. Pas commis lettre. A commis? Bazar na ko. Aza bien. Aza bien maman. Ça est là qui est bien. Pépele penza. Pépele. Soin bien. Comment est-ce que vous avez connu? Kala sikoyo. Ozo ma sikoyo. Tout de suite. Pour insister à l'obé sala nyonso kene pa mwasi na mama bomengo zwa mukanda opesa ye. Siko ngana komande ni pona peso kaka sika siko. Tiens, 20. Pour sala nini?
Ou bien tu as comme lettre, nous sommes la lettre. Eh papa. Soko ko yebisa iboy nakutana na madame alobi boye. Ye abandi ko ma ba lettre kaka partir la mama onga na zala juana. Yo siko e pa iboye soko moni mutu akodi ko kita kuna pa ya zali. Otindi ye kuna poya kozwa kaka ba lettre. Donc mutu akoya ko kuta ba lettre o ise ko mama nango déjà. Na webisa. Ezala bon. Mais yebisa moi on a une gabala. Mais nous qui ne voyons juste umela aya no kidano. Na webisa. Na webisa. Voilà une gabala. On me fanda ka to so daga na hotel mafanya umela ta moko. Nazo zonga penza semeki na biso. Nileta bière na yete papa. Ata ya uka kaka. Kambute. Je veux donc. Papa ça va bien. Donc calme penza. Ma campagne d'autres ça bien. Donc ngai nde petine ya motema penza. Ah, on est la petite confiance. Donc ngai. Ah, Pepe est vraiment pour nous. Donc calme. Merci beaucoup ce mec la biso. Fais ça une beauté belle le baya no qui biso peut ça besoin de. Botika la malamu. OK madame papa pesa mbote mingi lo ba to sana biso bien. Yepe kuna afanda ka pe bien. OK. Merci. Ah, uzo utanga kala boy. Umona wana biso ya ngai pesa ngande lettre na ngana tanga. Natanga kana boy, tanga kana boy. Uzo tegyo na mingi za. Utangela ngai siko lettre ute pa chérie nanga yo oya kutanga ngo. Longwana ngana tanga. Vous écrivez la doudou, hein? Bon, on va la boire. Ah, bah, la bazoua, le coup. Mais non. Essaye. Maman, y était? Vous écrivez la doudou, hein? Vous écrivez la banabasi. On va la banaliser, on va savoir comment faire. Non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Maman Boumé, mère, nasengi yo pardon bala sang. Pardon. Mère type na yo azali epai na ngai depuis 6 mois. Na baye ye penza. Vie ekomi pasi. Nakoki kobokolela yo. Mobali pamba te. Aboko liye na nini? Akendeki na mbongo na ye moko. Kwani pe mwana mbali wake avant boy. Akendeki na mbongo na ye ba dollar belebele ndingo na kendeki nango. Soki pa moni ke fiku ne simbi nango te. Azongi na ye te. Yo komi soko ba no finga na mikanda ndenge yo. Ba finga be bila mbongo akendeki nango. Nazali kosenga yo oya kozwa ye. Ngai nakende lunda kozwa dudu. Doa kendeki ne bela mbongo wana soka bosa na nzela kozungi. Mbongo atika ngo ya butu. Menda kuna ngo ya kufanda mwana mwasi aza mutu ya mabebo. Usala no hipo soki oumeli okukuta ye asi akufi. Weza ndokite. Ayo nokufa kufa nini? Mais nyonso ezoleka boye, nyonso ezoleka. Ye dudu soka fanda ki place ya mabesu ki akende kofanda isika ya muninga moko boye. Mwasi na yeso alingita fanda wana. Awuji kozonga te. Po ya koma tina niveau na biso awa. Aza mbongo ebele kuna afuta kaka vyo zonga. Fana nini awa? Mobali na yo azobela trop. Akomi charge ya trop pona ngai. Azobela belini mwana mbali alobi na biso nini? Azabi. Na misu na alobi ya esprit na ngate. Bazolo gabasa ka je pour futa tikolo na papa kuna retraite azali. Adresse na ngai yango oyo. Mademoiselle Maya Louete numéro 21C Yolo Sud. D'accord. Lunda te par hasard. Louete na mona kate yo mto mona kate. Yolo Sud ngo ya awa kaka moko bio ya lunda. Poso ka oya ngana kukama simo mo mba plein oyo nenga na tamola ka mawa na mona papa ta nzela mo hotel. Melo na soka mo bele mbongo papa na bino salaki na ngwe fa ko sanga ki ake ilunda ngana ebe ka mbala ke lunda ko sala biso mbongo. Zoka ne mbala kota ni libala. Pona na ibika sa koti libala. Aza maladi na kende ko zoye. Maladi na sana ngo ngana kwa kende ko zoye. Aya ko tela nga maladi na ndako ba maladi ko mbele na mboko. Na okende ko zoye ta kufela ka kuno. Ponga na ebe na lunda. Na ko zoye te. Pour les meilleurs les pires ngo suko bandi yo pire nde yango.
eza mpe so olunda te bakomi yolo site zwa taxi ya kende na yolo juste mele kozopesanga kanda yango wana ozwa mobali na yo 6 mois ata yo moko bapapa misu mpe nayebi te vraiment mama basoni boye vraiment nayebi ki jeune garçon dudu azoluka te asalaki vi na momwana te nauti na bumba nauti bumba na ye na yoki na meki mana primis ekeseni malafuma meni ndwingi kanti primis no kimweni ku formule yoyene kuba bakiri yawe ni mudama mengi ndwini kilini tanga munkumbu kanti no primis kimakin kaka mudama formule yo kize ku kwetu kiri la primis il y a que autre chose dire, il y a que plaisir, autre chose pour nos primis. Bobo mangate na ndenge na pona oyo anga famille po ya biso bana njili soki oyo te wapi lisusu primis eza eloko mosusu loko na pona yango kaka primis ya Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondelio, na fukamiye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber Banzela wana laissez tomber Banzela wana laissez tomber Banzela wana na piololie tika Chenyo sonde na ipsaki yo azanga ngayo nakomokende kozala na susi te nasi na esplikaki yo banda lobe eza makama mokili nzambe nde moto alingaka boye poso nzambe alingai te nga namona pasi ombela tiki nga namona bapasi oyo nyonso te ozokanga ka likambo moko nangi nayebi so obatela patron no malamu yo moko oyebi patron na yo azalaka na bacaprice ne po kote ya kolia eloko oyo alingaka te kosala te ozokanga korepase bilamba na ye kobongisele ndako epuis nangi nayebi so lisusu obatela mpe mama oyo aoya na nsima na nga il faut respecter ndenge orespectaka nga moko ozokanga azanga oyebika aza leki na ngai aza leki na yo aza leki na ngai ko aza leki na ngai mpenza donc aza motu mosusu te fo batela ye ozokanga ti bilamba oyo natiki kuna na panie na basapato wana milai ozwa na yo mpo kuna na mboka nga na osala nango nini ka ndambo na memi na biloko soki nzambe akopesanga mpe makobimisa mwana yango nayebi mpe te kama mbongo esalisoka na mikolo
batiaka biso mibali batiaka biso mabele tolataka maputa na mabaya bongo bino bokamata bapantalon na bachemise. Vraiment Bomengo mobali na yo azali wana na mesa siko yo azali kolia okuku kamata ata ndambu eloko te upesa yalia bana na yake wana ndako yo nakoma olala na salon biloko kolia bapimeli ngai nalia te malamu atia biso nyonso mabele biso mibali tozwa mabele bino bozwa soki nini omelette ezalaki boye yo ndo kati kata omelette ngai matungulu yango ekaki kote na yo te ntango telemaki awa obwaki yango soni te epa mai okendaki kokota libala kuna aza kolesa yo bongo mpe kopesanga mpasi ayibi na libe ezalaki yako ozwi libe ezalaki yako apesi bo bona melaka mai suka pamba ene pa mwasi na yo apesi biloko banda kolia mbongo ebela ya 30,000 $ okendaki kobebisa epa ya maya nde yango wana banda okende kozwa ndambu wana mpo olia na ndako oyo kono loba na ngai na permettre yo kota na chambre wana na bamaladi oyo nango soko uti nango wapi mwana ya age na to kono kotele libala oyo dubi na yoki tala likambo ndenge elekaki kasi olimbisa ngai wana yango ntango nalunga wana ndako opesi ngai mbongo wana nakomi na agence de voyage ntango nazali kosomba nalingi kosomba ticket nabimisi mbongo ndoka nde mbongo ezokobima mosusu azokozwa mbongo na makasi na ye bazalaki mibale babandi kolanda na wana bango mibale abimi na bango na porte nabakati mbango kaka nalandi bae nazwi bango na bato bazalaki pembeni wana le nami bango na parquet batuni nga olingi tosana bango nini nalobi makala bakoti makala awa nazokoloba baza na makala histoire ozobetela nga na mpo nga nakende nango ntango bango bamiyibi yango bakoti na makala 6 mois yo mpo okoti makala kasi yoka te ubie bamiyibi baza na makala yo oza na ndolo okomaki soda na ndenge bango babetaki ngai nakweki bato malamu baza na mokili oyo baza mingi te baza ya kotanga nazali évanoui par terre mwana mwasi okolisi bango na makala ozongi susu évanoui par terre mwana mwasi oyo maya aye komona ngai azokoleka bato mosusu baleki ngai ye aye vie likambo nini nakoloba te évanoui naye kolamuka wapi na ndoka maya bon samaritain ko mwasi wana ifo kofélicité ye anzambe pesa ye oyo aza nango te azokontinue mpe koloba azosepela na lokuta wana tata mo bazokosaka boye yango yo mpena soki baministre na lokuta bazalaka mbele yo bazali konome yo te lokuta na ye wana oyoka soni te oyo okosaka ngai
bapota no soki basheri ne bato babeti yote hako kosa ngai ba miibi ba kinga miibi ba mona kaka yo ndo lokoti na nzela po babeti na miibi alo kamate ko koti na ndako na ko miibi yoka nano ayo ngelo ni tango babeng na yo reprendre connaissance babenga na parquet lobi bato wana balobi parquet pele batadresse maya bazali na mbongo wana kasi poto bimisa bango yo Dudu il faut pesa $300 na sepeli na oui sengeli ndingo wana lokola $300 ezali te na lisolo na yogaki yo balisaki mwana mindondo te na mbongo zwaki ya mindondo $300 na biloko mususu ya ngai na na mbongo te na bombeli pe loko moko te mobile na yo ezali ngai oyo liake pa ya maya mbongo no yango wana mobile na yo ezali ngai maya azali mwana muke koleka mindondo koleka lipati lokolo kotelaki libala mbongo nga na baliselaki mindondo na le yango na nko na kopesa yo te opesa ngai te na kopesa yo te pe monta nga na le ya libala eleki mbongo yo otikaki kozwa awa $30,000 eleki yango na kozongisa te okopesa mbongo na kopesa te tokotala ngana zwango te okomona ndenge na kosala yo tokotala ko tokotala ko ngape tokotala. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour maman. Et comme sur la bande de Camille. Oh papa. Biso tozoa na sentiment que papa on dit voyage to présenter whisky mudon zo kuta sikolo. C'est ça na lobi na yo kozwa ngote ezonga wa kile pa mosi no maya pesa yote mama yeli wewe ba kosana pano ba wewe pesa biloko abo bokilo nini so ba kosana bokilo mbele so ba bisaye no mabewa na pola kisaka na ngai sanga so papa po fanda na bino pado ba yeli yote ba yeli onde papa ko mela ngona nko Oh, ils ont un accident avion. Ah, papa tika. Avion ouais. Avion te. Bato na yo ya Lunda. Lunda basalenga boy. Papa na luki ba comptoir na yo ndenge lobaki na ngao zaka na ba comptoir rebelle na Lunda. Kasi yango te. On me présente qui te. Ah, na me présenter bana Lunda basalisa ndenge ba mesini ko sala kuna. Bino na Lunda bazama malamu te. Nazo tuna kombo ya papa cartouche boyebiye ko papa awate pour nous autres nous combat cartouche canal papa tika papa nandimité wala za comptoir nanga parce que ndenge po kendela ki pesa ki brusque ngana na ki surtout tant madame a informé ngaki papa kenda ki Lunda na baki no ke na ke boso na Afrique du Sud si manango so na zongia wa na bongisa na makaba bambongo ndenge ba gérer na moni ba combien paye moi na ba difficulté papa bokilo ezaki kuwelisa azali kuwelisa na ezali kwa kulenga kuna zo kulenga pona kende noki na linga susu kuzela yote yango na kende kuna kokoma na komi kuna non mais maintenant ya Lunda so na ibaki yango avant na ngaki na sala phone na gérant waza kuna ngaki ape sur place akolala ngaki asimo malamu lega kuyeba Lunda bana yo malwana na koedi pour na to porter plainte contre inconnu comme ça inconnu te comme na ngai comme na ngai na porter plainte si ko fona ba référence na Lunda place nini ba sailio action oyo faut na yeba déjà et puis il faut tout na kuna na bango kuna na Lunda za kabar mo boy batia soki bandalala comme na nini mandalala ezana ba bitoko na libanda voilà ne wana bazwaki ngai penda votre choix merci il faut na payer date paye pour que na ko aider na bana bino Lunda papa baza batu malamuti ndenge babeti ngai wana suki chance bazana chance uzako mitungisa kaka pamba papa na bino utaki Lunda te nini bongo naloba te pona nini likambo sali emonani nango na miso ya bato nyonso naloba te mpo na nini papa na bino akotaka libala na yolo
na louette numéro 21C na pesi adresse libela et pas mwana mwasi moko na Maya azaki na lunda te 6 mois nyonso papa na bino akosi biso za na lunda nda bokilo ata bokilo za mama nini boye bokilo za lokola mwana no mobali bongo osala nini il faut na loba boni ko ba ke so suite nani bokilo il fallait se respecter lokolo lingi yango te to sala nini yo mupa ya dalika ko bisa mama famille ka boy pamba kasi bona soko sa ndenge wana bon okira kulanda mama na ana zwa hizo kusala ndenge wana bongo ndenge nini Mindondo Mindondo ba problème extrait pour ma ona sima ya makasi ezali na makasi mingi te mais enfin moi ba problème ka mike ka kebimi ye moko a décider na ye akena imboka donc nazomona kuti ninga ko expliquer bien fait ba problème mo ko yaki nazomona kana ndeko na ko expliquer wote lika Mindondo wana na sina yebisaki ye omoni kaka bato bakomaka na likambo kaka na retard basala peka na tortolo bon ezali kampe to songela kamba na mbala te na yebisaki makambo ndenge ezalaki Mindondo asiakene na imboka Mindondo oyo soki papa cartouche alandaki yembela asi akufaki ba mal chance na ye wana ndenge akufelaka mobali basukolaka ye bien te ezalaki kolanda ye pa nyonso et puis Mindondo ndenge azalaki wana mwasi oyo masasi banza baponelaki ezalaki ye te ezalaki lipati koya bayaki ya mkola liboso yoka kili pati alobaka nini abi cartouche yoko lukangai mais yo yebaki tina nango te po yo zalaka fleur nyonso soko moni masanga soko meli lotoko komi kaka bon yo clair le kayo mingi libale zalaki nde ya ye Mindondo le akutani na mobali na coin alobi na papa azali po azali kobanga papa na mama pona kokoma o papa na biso akoloba loba oyebi lipati azana fiancé na ye mutu azangi mobali ezali ngai bala na yo ngai omoni kokuta bakutaki wango ana ndako siko nzambe pa bongisi makambo na ndenge na ye ba mal chance pe bandika kozwa Mindondo ndenge wana mobali pa moni anasala nini malamu pe lokola libota yango eza kaka yango moko wana na bala na ngai lipati yango Mindondo azongi mboka te toko expliquer yo mbala boni ka mama na excuse nga na so na bina bosembo penza te na ile kinde Mindondo nani nde na yeko changer version ya lipati après eza kaka ndenge moko papa lokola lipati pe azali ndeko ya Mindondo tokeni musika te totikaka ndenge wana nazokuzela kaka yo mpona mbongo libala lipati na tosolaki on na famille na masiba na biso tosolaki alobaki na nga bo Mindondo na lipati baza bana famille moko bon tokosala mariage mibale te na tobali oyo ake za moko kaka malamu papa malamu ndenge wana tika kaka ndenge wana kwa baza bato famille moko mbale te bon papa biso totiki bino nano le temps bon ozwa mwa repo moke merci papa kasi biso tomeli bino momeli te mama nasina pesa kio mbongo nao boni wana kuna loso sila kina ndako tu otikala ata na mwa $100 tokoede yo mwa moke napesaki yo oyo ya yo wana eza ya papa loso eza te na ndako mikoso oyo bato bayi makelele mbongo nao eza ya papa pesa papa petit makelele ngala malamu merci mama pesa mbongo wana dudu olingi na palolo litama sikoyo oyebi ndenge nasalaka yo olingi na bakisa bisiko etikali ndambu maya atiki ngana bakisa mosusu oyebi ndenge nasalaka yo maya bomengo olingi yango oyebi ndenge nasalaka yo pesa mbongo tala bome pesa mbongo azanga madame tamusa maboko na mosolo ozosala ko ata mutazala posa oloba te kaka loba azanga madame ozoyoka naoyoka madame bongisa na chambre nano kitanda badrana na mbetu sala mwa noki nano chambre ti ero toobanda 12 yango tongo tokokisa kaka so balobi te okosala te ka ifo balobaka na makasi azanga madame lamba noki sala noki okoma mpe na nsima wana kuna se demeno so pangusi yango
Vamos ça de ben okina nous. Azanga. Madame. Ta yela no mai. Yela no mai non. Azanga. Ça peut nous quitter. Yo pendako, on a paresseuse bina numéro 1 za yo. Eh. Na bien. Bilamo nga check na savon et fandi wana 4 jours. Okoyi bateke basu osuka basu vêtements na chemise à patron no jour là, ala tiro kon no socialité a beba na ngo sukola. Donc, il fallait no 4 jours pour na ils ont eu solo hoté. 4 jours wana, ils ont eu sauté. Eh, madame na basu vêtements. Ba foute la kani. Eh, nga munyonka awa. Boko yo edika bose bandaka na ente, yo nga mwande na ngo wapi? Eh, mais faut mwande na ngo bomba la sima po yeba place musuki basala bongo. Ba foute la kwa ni. Ozo banga pe eh madame. Musa no nina. Lunga sano ki, patron ndika mkia sano. Manevre. Alors. Bonjour. Oh, pas quoi malas ni. Malas ouais. Il faut changer malas aux autres pas là. Il m'a dit que pourquoi malas. Ou tu comptes pas te malas sur bisu la baba la sur malas au cosi la rabaka. On peut dire pourquoi malas ça. Ah. On se dit qu'il y a pas problème. Mais dis-moi un peu. Et comme c'est quoi habitude? Et comme habitude c'est quoi? Mon tour bon ça dra délai comme ingai. Na bon ça qui avant-hier, na bon hier et les autres comme ingai. Ce qui n'a sali une fois ça pour moi na que moi ça za la kandengi wana to moi sonne qui moi ça za ka boité faut moi ça bon ça pas bilo ko de mbali bon ça. Ba chaussette mbali non allez otomoli matériel ozobomba na se ozobomba na se ba nini nyoko mbali ozobomba ngona se. Olmo sala nini kifunda ya bateke bilamba tombola. Bateke nini on nazolo baka na zanga ngote. Nazo se bateke kana bilamba ko de 4 jours na kata ma lo sukola ngote. Paresseuse aboye pona na kata ndako bongo. Paresseuse ya boye pona nini? Mwana musala ndako bongo sama musala ko sukola bilamba ye, kolamba ye. Chambre oiseau bongo c'est allié salle de bain. Tikila imbetu. Metika nini non. Ozuma mama zo na cartouche. No yebisa ko mama. No yebisa mama, na yebisa mama yo ko sukola kate. Ah la bona ngo yebisa mama bongo. To yebisa mama nini non. Oh makamanda ko sukola ndako mama ko yebisa mama misate. Moi musala zo mona wote ba milongo so saleté ali ko komba kuna te ça de mec ali ko sukola te. Mais ça musala na yo eza musala mona eza misala musu mona musala ko sala musu yo moko mwasi ya kolonda ko. Azanga. Madame. Yakana. C'est pas nyusu mona musala sala musu c'est faut yo moko po sala. Na sala bongo. Pour ko sala soin na yo il faut. Yo zo lukanga ba problème na ndako na zo mona na zo isoka ndenga. Yo misala otolo ba noka va patroya. Suko mo bazo ba nga moyo kuna ba tamingi tete bazo gangi na kono. Yo no kusama mabena zo yebso Kambi sabati no kono budaka. Sala ka ndongo no. Ya zanga. Te wana filme mususu kasi. Li passa na. Li tourne un peu. Eh. Allez, zonga la nengozala liboso. Ndeni wana ngosa filme. Non, aye kitoko faut. En tout cas félicitations hein. Oh. Ça va. Félicitations na nina ye. Kitoko hein. Yo. Tala. Ba rouge wana mo poko zo poko la wani na zo tunu. Ba rouge on sale la wana. Ba crayon matisi boye. Yo ka tsapa na nini? Yo ka to ko kana zo poko ba biloko wana. Non mais asali. Asali. Eloko yo zo ngolu kana ndako na iso zero. Ozo mona pasa pa ma ba rouge zo poko na matama wana. Na ko so ba so mbelo ta ba poko la ka. Zero no zo biso zero. Biloko sale wana zero. Allez viva. Sia.
ta cartouche na lingi mama bongo te na zo to nyonga comme kama molimo na ngate ozo ko bengo ozo sa baluka na misu na mona abaluka na leo na sa misa aya ko baluka so ba de baluka mais na lobi boyi soki muto alati kitoko foko kumi kitoko ni na lati na noir blanc na mona kitoko ya lo ni na lati kitoko noir blanc ezama be eza bien na bato ba mérite on a yelo ni malongeta muso komi kitoko foko kumi sa ye foko pese moi félicitations na ndenga komi kitoko na lingi ndenge na zo so nyonso so continuer na bongo nzoto ya bien mwindu ya bien là donc wapi mwindu l'apprécier rumeka mutema revenons à notre mouton mutani na ngona mutani mouton ya kolia te oyo mouton tozaki na ngwali kama propriété na boy na yo il faut ta propriété ngani ngoza bizarre ndengona te na boy no bikada na bona ngaye do bari ngama misusu lokati na ye na boy na ngana bikada na boy ngende cha propriété ngana lingoza nde propre na kati ya ndako il faut ko sokola parce que nakondi mate propriété bilamba mwana musala sala na mbetu na nini na yomo ko na ko yebisa mama bonga ye na ko yebisa mama usukula kate na bona ngaye Di, madame nana combien ate? Non, comité patron. Putain, n'a manqué qu'on a un hôpital, crois qu'il y a ça yawa à communauté. Moutou sou pas le kinga yawa de? Te, moutou te. Rapport na zoki pona yo, soko bongisi ndaku. Ozoka mibali na yo bakotaka babebisa tapi batia zelo même mbule noki bakolongola bandwekele na bango na libanda te bakota nango ntina kati awa tapi ezobema. C'est ça maintenant? Non, patron. Wana kotu na papa sentinelle te za na porte ngai te. Yo kona mibali na wote? Te. O balate ya? Non te. Mais obota? Te. Parce que nous sommes Tonio, au bala, on a balate mena bota, basi misato, basi mineba. Enfin, c'est pas maintenant opinion, n'a pas mon arake. Tout ça, mais la coutu makasi, pour Nzambe a multiplié mi bali ba comme belé. Na sali constat, na zaïr na remarqué que pour moi si moko mubali moko, il faut mubali moko za ramou na 34 femmes. On a bona et simba. Donc, on le dit au botate, hein, on a peine mubali te. Mais ce qui est na 5 parents, yomoko afoko le bango le denga mona ba yomoko mona ba parents, o 5 bango oya kuvanda wa en attendant ça c'est madame moni ndenge docteur alobi faut azala na moi repos ba ko mona mabete hein. Non, c'est nga permission liboso. Ba ko ndima. Ba ndima ya bango. Oya kuvanda. Comme ça je verrai na ko sa madame aussi. On va bon chambre na mususu comme ça au vana no awa. Non, c'est bien. Dès na pourquoi au sokola déjà chambre wana na zoka moi que voilà. Ozo kana problème. Nazo tout justement nazo tout na tout lelo na kutu ozo tout ni masa. Tout de suite là nazo tout na que mais ndenge ni nano comité parce que je viens de problème. Oui bien que n'attaque pas docteur. Il faut devoir les accueillir ko zoma ozo sana ndako. Nazo okuta voiture temili banda pourquoi? En fait. Na tout ni voiture temili banda ngala ko kita na escalier na ko lezela ko vimba boy. Na kita na escalier pour le taxi za ko wela na moi makasi boy. Mais non, mets-toi à ma place. Place ni na ko mettre yo linga na inda. Na uti ko manquer yo. Linga na inda na zotuno. Na yake ndipo na inda. Bima. Oko bimise comment te mana wala ko bimise comment. Zonga na wana. Yo donc il y a un problème na vie na nga. Olingo me kana na libana nga. Ngala ko soma bien. Ngaiti. Ozoka ngaiti na zo episo. Maso na sona mobile nga. Atulinga so ina oyeti mama. Ati na kotuno commande o kotuno docteur. Otune nini? Na manqué un hôpital yango na lekia ou est-ce qu'on a vérifié ça? Ah, on est pas docteur. On m'a dit dans l'hôpital ni yo ekipo na zaki dans l'hôpital. Ni yo yaki. Mais enfin. Yo. Ma benini na na kufina fino na ma tuba rouge comme ko tchewana na ba suki o tout ko na ko fino yo na zo episo de wana. Et donc il a dit que papa ba le zo fino sur ça so c'est ma mebela. Mais ma benini na dobina. Hein? Ah dis-moi. En fait. Cartouche na lingi boyete na zo so ndengwana. Te tikanga na lingi boyete. E ba dakala ba mami kemke bona zo episo O ko tika na docteur kuna na ko umela ndengwana. Au moins le ko ba telle mère telle fille. Fille
fille non. Mère telle fille. Mère ni. Mais yo kanga penes. Na yo kali ko bino ko yo ko ngolo bana ba frère 12 heures na yo kani. Mais na tunier wapi madame. Madame nanu a été 1.3 yo pozo kota chwa. Mais na tunier des questions. On peut le tirer mais solo no ko tourner on va le tourner mais pas docteur. Na sing pardon ndenge tokuta inde na hôpital. Ça va? C'est belé hein? Pardon, 777 fois. Pardon. Continuez ndenge mso etikali wana. Ça va? Hein? Na lingi na raté. Oh, na lobi pardon, c'est l'idée. Hein? Que vous dites ça moi ma casse mon tambo na moi bon. Na lobi pardon. OK? Et on a les trop. 3. Na petit bnali. Donc, on va bien na lamba c'est la kito hotel. Il le ndele kito. Non, na lobi bongoté. Et ça na on kito mais ya le londe a petit za makasi ya on a les 3 morceaux. On a lamba kion. Le on kito trop. Ngam na lamba yang. Yo gendaki opi ninte. Hôpital? Mais là, moi, c'est les états devoirs nanga. Avant que l'hôpital, na lamba nan. Après, là, hôpital. So dans l'ambité, on a besoin de gagner langa ou lingo lambate. Bon, c'est le plaisir, on a eu mon tarakat. On a l'ami avant l'hôpital, on a ça le plaisir. C'est ce babé. Ça me pétard, on l'a bien. On a gagné de l'ambité pour aller à l'hôpital. Ça va. Mais ça bien. Docteur a gagné. Le caméra n'est pas soupé. Docteur a lobby. Donc, répond à répond car. Suite à ma collègue, les autres films, je ma collègue, les autres films. Alors, va finalement ma moto. T'es habillé est normal. Va finalement ma moto. Oui, moi, on va finalement. T'es Moussala n'est ma casse. Oh, ko ganga, ko bate escalier, to tika ngana na bate escalier wana. Misala makasi kaka tu moi misala makasi ba bi misala ezadiri misala makasi kala sasa te. Il faut créco. Ko tout ba produit wana te. Ko la trop. Ko pe mamini penza. Ya wana kuna ba ki. Mais au moins d'abord ko lamba fofo ko sala. Te. Non fofo moi te. Ma kuruze ko vimba te no sima ndunga faumi. Moi te. Je suis docteur, on peut savoir l'homme, tout ça, on tourne mobile, mais tout ça, la n'est pas a raison. Raison, mais tout ça, on tient que l'ingana mobile, l'ingana. Yonganga la sa maman, luka mwana moko, afanda awa, pasa sanga misala wana. Net na butu bara musu musala munga briske butu. Donc na ba camarade no ya wana o balamba pressé. Mana mwana mwaza na pasa la. Oui, d'après na gina idango. Voilà, il repos. Tout le cas, moi, je vais faire comme ça, ça ça va. Mais moi, voilà, tout est dans la chambre, je avant d'aller au lit d'attendre dans la peau, comme on a moins été. Maman et mon co a s'en chargé nango, a coloqué moi dans ma famille na iwana, moi na mon pas fan na. Oui, on monte des années, tu n'es pas tout mais ça y ça fait du bien aussi, caractère na biso asiayebi. Nani wana? Maman yo mesani maman fana. Moi na ngoyebi atati bonika ba ko bibisa ba ko caractère do yebi moi na ngo. Non, moi na te nani inde na zo ba kendenge to suto mesai na yi. Nani to ka mona msusu. Non, au moins ko ko biso tor pour na caractère tant ko yebi. Nani ngo wana na zo comprendre te zo balusa nani ngo. Ona azanga. Mon. On passe na balusa ba sanyo yo so na sesi ko mon. Non, to ko ko ba tele kamata za l'aise non. Ya comme il n'a qu'à d'accord. Lo li kama gogo leke suste. Li kama nyo saka ye faza na kat. Mais c'est problème ni non. Chérie écoute. Te na lingi kama bongo de jamais na ko linga mote. Na ko moto na biso na ko mo lexa de grebi. Na bi boye. Na boya ozala te mama uluka mwana mususu na boye. Moi sina mobile tang ba solaka iza pona ko trouver un terrain d'entente. Mais ça pour na ba soana te batika linengo na ba soani batika linengo za bon te
Je vais t'expliquer que moi na musala aza domestique na biso kaka to bana kotinda aza boy kaka mais aza ennemi na biso te sikoyo olibi olambaki biloko otika kia na cuisine et soki amwangilaki poison bele tokufinga na yo donc aza mutu lokola biso nyonso donc tokoki ko maltraiter te eza bien pour la économie aussi au lieu tous au moins na mususu to futaka e non écoutez c'est moins cher mais hier to fute même salaire mais to proposer avant dakawa ala la kawa ala to peut chambre mso ala la kawa azo biloko ne pas na aya vanda mais aza ennemi te mais ça coûte bien la banque kayo amesa na yo azo pe so respect coûte c'est bien pour la économie au lieu to dépasser mais pour na mutu mususu ndenge ndo likika bongo hein ko zo rien penser te OK Azanga Patron. Awa. Onan. Madame. Azana ni pananga? Madame na patron. Ngana zana ni? Patron nanga. Makasi ngana zana ni? Patron nanga. Ka madame. Docteur a payé repos. Respect. Na madame ndenge respect za pas na ngai nani ko problème sauté hein OK au bon sa chambre na mususu au côté cuisine para la wana ça va na lobaté na lo bien hein OK na lo bien Bongo na yoko lambiloso na yo na kuto maladi tiang na kanso o yo ka mukolo na yo ka ni na docteur a le dit allez viens un peu tiens simba balobi repos le ba mente tam le malembe repos OK na linga ina sala o surprise moko ya bien nani azwi mbongo na kati ya mandeto mbongo na kati ya mandeto donc ça mbongo ebungi exactement mbongo na yeba ndeni yo za uti musalo kotambola bandako ebele na foko na ndako yayo okoti bandako ndako otikaki bandako moko kuna te nalongaki mosala 16 heures nazwi mbongo $1,500 nakendaki pa mosusu te nazongaki awa depuis 16 heures lobi nakotaki awa nabimiso te bi moyibi ezaka te azanga e azanga Madame. yaka nazoloba nuka aboye ala ndako moyibi ezaka te patron na ye awa akangaki na sati nyowana ekomi nini mbongo kobunga na kati yo zwi mbongo wa te Maman nga pe na yebaka te. Miss nous allons faire un bon. Yo zimbo te. Yo na ndako komona na soba minde wana. Mo bunga te como bunga. Manga be belo comme le mitife bele pa na yo eh. Kanga na wana zo sonyo wana. Patron na uza musuna final de a o mi na society. Nazo suka na o mi na society. Kwa kwani mbongo bunga ka pa maboite bunge limi. Azanga. Patron. Kende changer bilamba. Tokendela mona bureau oyo madame Bongo. Akepe, ugaza muntu. Yo kanisi ya kuiba mbongo. Akende na no comparer te akende wapi? Na attitude na ya kuiba mbongo. Mo eto mo ibende ko mo manelo ngiko. E ko mama. O sote no ngama mo yaki no mbongo. Na mo so la kesa ni. Ola. A tokena na bureau po azola yo mbongo yena yo. Docteur alobaki repos. Donc les camions sont cool parce que tu n'as pas quoi déplacer tout pour le quoi là avec le docteur avec repos il n'a même pas osé la repos la repos ozama kolo ya vimba repos donc on est comme il a raison ndako repos kena na bureau akoyela yo mbongo 1.3 azanga
Bonjour madame. Bonne Lazare. Aina mwana mobali na mpona luki na bureau, na luki un peu partout na mon été. Na bureau ba yebi singa ketika soki ba ko frete mbongo na une agence bilo seke nde tembo na éviter soko ba place mso kozala. Parce na bilo soko nga éviter. Bon, de toutes les façons, na attend faire traiter journal yango. Soka epesai atanga na page 3. Yo mo petango parce que ça concerne yo. Au mona degré ya makamunde bo memela ki yango teske komi. Au CP là, et là, vous avez salé, mais salé, vous avez la l'aise, vous avez la fête, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, vous avez été sur la pesa et yango. Je sais pas. Bon, c'est Rose. Oui, c'est bien, moi. Bonjour. Bonjour. Bon, changé, hein? Tu es maintenant une très grande fille et une jolie fille, hein? Félicitations, hein? Yo. Wa mobile nanga. Akomi na nte. Bando, awo tu nanga so akomi na nte bani. Yo c'est impoli awo tu nanga nini? Yo bibi mobile nanga ko so nanga mbongo te wa mbongo elinga. Pesa nanga mbongo elinga. To komi kuna mama mbongo ezate. Alobi nanga ki ba démarche ngala zonga na profiter na rendre visite na ba parents na ya on ozonga. Alobi pe la prof. O ko na ba parents so accident ngala ndela ba ba nini? O singa pe ko se pa nani. Na ke nota ba parents na. Ndi ba biso ko ndengwana. Ozo mwana mobile na ngo ozo yepa zo pesa bato bambote na ndaku sako tuna corps na nga no ozo sala bisala sala na wana otike na ngo mobile na nga no tuna ukabona ekala yo na mwana zo kana ba problème yo kana nga na ndako yo na ga pa tuna okuta mkomsu na kalingi bila solo mobile zo baka ndengwana zo suka ndengwana nani problème yo zo kela ngate yo zo kela ngate kana ndako pena yo loko zo kela ngani eloko ya sanitaire ça dit ngai cartouche de quoi comme il bouille hein non tout noté ce que comme il bouille donc yo ça ba juste que na mwana musala okosi ke ko mbongo kuna musala elangai koke no kiko bokela ndoko tamba bose ba bêtise no ngo sala otike na kwa yeko kota ndaku yo ko landa après quelques minutes na simo bake boza inzela mokote okantinga na yema mosa te ko bare na journée to katinga zo yebate ko ozumana na yumo na kata ndoko po osala ngezala zana ndako ko ngape na ko bossa na pete ko bossa no ngape na sala oto ko bossa na ngote nana kina journal yo nana yaki na ni nango mama to ko sana ndoko zo ngomone na ndoko pula na mukumba obite mukumba ope ko sila na ope na changer face ozo yeba ngote nana yaki na journal yo awa mama to sala ozo banga ngape to ke no bima mama musala otike na ko ngoka tanga zo yeba ngote yimo ngane yuma no ko sana na kata ndako ako yuma te uza yuma te ya mwana muninga siko ake kufa na makama buzoba parce que uza yuma te okosi ko singa nsele okosi ko peba na kina maluku wapi nzoka nyoso poko ta na libalao siko ake kufa na nzela baza hii pour rien innocent po muninga yima wa mtokumi na nzela baza mindono akufi siko akufi innocent ya bato pour rien madame na akufi yo ozomona likambo zo matanga tension ozomona likambo zo balango sote mbala moko yo na tangi na journal awa kamio balukaki na Bazaïr batie liste ya bato bakufi donc mindondo ba retrouver pona ba pièce ya d'identité alaki nango donc mindondo akufi sikoyo nga mosi na motema naza pembeni omoni te ngai ndoka mindondo na omema sango kuna po tosala matanga na bamama na nakei nango te cartouche penza yo sombi likambo yango nde yo eza na famille ya biso penza osombi yango boye mpo ani nao makambo oyo oyebike na kango na miti febele oyo na kango na miti febele sa oyebi yango j'espère nakoyebi soki mutu tele aza na nyongo na nga yo mwasi osote oke kosenga mbongo wana o non mese libanais nayi na bota akamati mbongo pa apesi yo malamu oyo mwasi ndako ya libala okoki kosala yango wana aumela nyongo ndenge amo nyongo ezali mbongo ne mais yo moto odefisaki bakoli yango okende kosenga mbongo wana nakangi ba miti faible faites attention et pour clôturer maintenant
lokola bozu pe dei ale tanga biloko nyonso et pas na bino c'est fini ozomona cartouche ozomona makambo yango nazolinga te ozomona makambo yango nakanga biloko nakanga biloko na cause nini yes akufi de nakanga biloko na cause nini akufi innocente okosikosi ngai yawa nayebaki na ngai yo te tozalaki na maluku tozalaki na sele cartouche obengaki ngai cartouche na lotaki yo balabala ngwala ko kopima obibi sorti ane complot osamle malena eloko wana yango oyo complot ngo ngwala kanga biloko kende pa na bino complot ne ngwala cartouche non kanga biloko non yo complot ko sala nini wana complot ko sala ngwala complot ngwala mkamana makufi yo manga bamano yo ozomona opika na libumina ozomona siko cartouche mama ozomona ngosiko sengana koti makambo na bino bon docteur olobayi siko makambo na etalinga te ozoloba te kozoloba na biso mwa mosala bongo nalobi kanga biloko kende c'est tout kanga biloko kende okipi te siko yo mo emnene te siko akotutanga okende te olinga botso sikoyo docteur olobayi ndenge aloba olinga na botso sikoyo samba gan olinga nde mpona botso sikoyo ngati obangisanga botanga mona botanga sikoyo okipi te nalozokende sikoyo bibisa biloko nanga pele kobimisa biloko na bikabo Maman, yo mwana na boti olikambo ezali na ndako natuni yo okokuyebisa ngai la vérité bana nazongaki ezala yo ezala mama na yo moko te na kati na bino okoyebisa ngai la vérité ebandi ndenge nini mindondo akende kozwa liwa na nzela ya camion nzela mboka la vérité boko koyebisa ngai te yo mwana surtout onga na buti mindondo akomaki na mboka ndenge nini yo okomi mwasi ya cartouche ndenge nini cartouche mobali ne atikaki ezalaki mindondo ekosila te likambo yango banda alobi butu kaka likambo yango soki mindondo akufina na lei ndoki ali na kati ya ndako oyo boni boye ko okotuna ntango okende okota mabala na yo kuna ifo bazongelaka makambo nyonso bayebisaka yo voilà ezali moyen ya kokima question nazo kotuna question yango bakokima wana mindondo ake kozwa liwa ndenge nini bosikodana matisaki na camion wana bakoexplike yo mbala boni ebandi ndenge nini lipati mwana ya ngai akoma mwasi ya cartouche ntango bayebisaki oyokaki te makambo ngo ozongelaka ile bayebisaki makambo oyokaki yango te na miso cartouche ndenge bandelaki na ndenge ekomaki ndenge wana mindondo ngokolela ye mbala boni kaka yo mutu osala mawa biso osala mawa te toliaki ye mwana okopema te moke moke kaka eboyela boye kaka likambo mwana kopema ezali te nalingi koyeba likambo mi okoyeba ngo pe te mpo mutu moko te atindaki ye kuna mpo mutu moko te azokoyebisa ngai la vérité mi okoyebisa vérité oyo akendeki na nzela moko vérité yango siko tokende oswila yango wana kaka yo mutu olingi ye biso te tolingi ye te mawango olingi siko tosala ndenge tolelaka alere nyonso tobikanga singana kingo mpo oyebaka biso tozolinga ye Meki.
Mindono mama nazokane sokakane la loti kela kingai mwana ngabandeko mwana na mesana kine mingi mapasara ngaye mindono nga mama na yana lelio mingi mama osonga te lipati lela lipasara yoko lembate mama Fanda wana. Mama no kuluta ye. Mama no azokulela. Yo ndeko elipati ko yo kama wa elipati te. Pasi ya pasi ya. Ah, mune kali kama mune ngai samanja matolo. Ai. Esa kaboya. Mama. Kama nene kubungisa kabakata mwana bandeko. Esa kaboya bandeko batala. Bomengo butimwana ngebawa. Mwana kufanya kapona yo yaya, mwana kufipona yo. Mwana kufipona bonga libala ya. Bisi mindondo. Bonga libala tosi. Disanga sugali. Fanya Mungu basi bali wasendele na masapati ya. Bonga libala zalaki $10,000. Alobina mindondo. Tobengisa yanzita. Ayako zo Mungu libala. Azopena na mabilo kwake na mboga mapesa banako kula na mboga. Mama mindondo mama ni asusu kwa yaki sasa te yakoboya ndani. Tukwa peto mwana nakala. Malamu nake lotikela kaka mama mbongo libala na biloko nyonso kaka kuna. Bango moko bazwa decision. Omengo na diwana na kwa kasango. Sango na journal mindondo kufi. Ndangai omengo yuza mukono ndenge nokamata responsibility opesa na mwana mwana lingai kaka yako kutana ndondo na yebisa kiyo kokelemboka te mama azaki na posa bona takosuka wapi bandeko mwana ngai mukolo boye mama bindondo nasuki basuki singa Tozendo nyosweza susute Anango suki singa Ayo kakisanga ngandenge nini aya Mama Nana ebisa kiyo Namutaki na territoire lekidaka Nayo kakakulu Basa koluka mama nzita Koluka mama nzita Ika muni Babi Baye bakumpemena ngai Babi Yo mama mindondo Babi ngai mama mindondo Abi mindu akamati wa bimsenga carte ya citoyen atala carte ya citoyen akamipata bidona akamipata aya carte ya citoyen babi mindu na sali akusida na nzela azokamata biloko noko lando lusala kasalo bikamata bulangeti omem alobi l'État s'est approfondissé, maman. Il est à bon qui s'est pas la terre, nous condamnons à l'anibosa. Ndondo, Nasuki. Nasuki, Nangai, qui s'assoyo. Yangwana, maman, naye. Wanangai. Nabia kota kilibala. Balaki. Nakotala tasuki atika kibilo kusoka zwata mwana nachaka na mkongo na kidiko lela kana samba. Mama sita mwana te. Sukipe biloko. Inazemi naye. Biloko nazwa na mema na mboka. Abala na mboka. Bande konanga yo isaka boya. Ya biloko izate. Mbali na ya salite. Atendeki na lunda sala kaba voyage mbali soka ke ilunda umela ka sala kata 6 mois ta 5 mois
mobali ayebisango te katusi na kosukola ye na kosukola mwana mobali ya bato kuna na ngola ayeni te mwasi na ye siko kufa wa bandeko leki nanga yo kolela kartusi muta kosukola ye bongo mwana yo akafundi na leta mama nanga yo mokili lipati mokili nasala yo nini mokili lipati lobi na tongo kamata mama na kulutu bokende na ekutika ye epai ya cartouche azati akendeki voyage te zoyoka makambo nazoloba te ngai na lobi na tongo zwa mama kulutu na yo epai ya cartouche kende kotika ye kuna moto akozala kuna te kotungisi papa pamba moto awuti na banzela ya mabulu ndenge wana bongo ntambusi lisusu papa mama merci ye bomengo penza alukeli mwana ngai makambo ane memi etina liwa asolo likambo ezali te mama lokola papa azali te soki papa aye po yebisa ye naza kofanda kuna epa mama na bino bomengo so biloko ya mwana ngai ndambo ezali awa aya kotikela ngango ntango nakee na mboka nakee nango merci mama merci yo nyonso ozosala wana ozomona te keza mabe na ndako okanga munazalaka munoko yo makambo nyonso osalaka ezalaka kaka bien oyo osali wana lelo omoni yango bien moto alobaka mingi makambo ya mabe moto alobaka mingi te makambo malamu eleki mingi solo oyo osali lelo munoko oyo ozala kofungola nanga munafungoli yango mpo okende kotinda yaya epai ya cartouche boso ake kuna bake koyebisa makambo mosusu ekozala ndenge nini awo tika bayebisa ye ntango kozonga koyebisa yo oyo bayebisi ye kuna omoni yango normal mpona yo omoni yango bien bakende koyebisa bamakambo kuna esoki ya nanga bakoloba ne makambo mosusu kuna nga na ye tokamatani yo kosepela nango okamatana mpona nini tokamatana te bayebisi ye likambo mosusu yo oyebisi likambo mosusu bayebisa yaya ndenge na nga balobaki boye yo olobaki boye esili vraiment responsable azalaka lokola yo dudu makambo oyo osali pena omoni yango normal biloko oyo epuis bakoki kotala na misu te mpo bapekiso likambo ketika biloko oyo tikali kosala sans ngai responsable na kata ndako omoni sika ezokoaboutir komema mwana na liwa oyo mosusu nani aye kozonga na ndako lipati biloko nde oyo osalaki kozanga responsable likambo oyo osalaki akokende okota libala nde na yolo yango moto esali yo ndenge wana oyo ebebisi ndako mobimbo yango wana mpo soki okotaki libala te mbele makambo oyo nyonso olinga omona yango na misu boye soki kopekisa opekisi nyonso oyo esalami mpo na yo lokola responsable ozwaki baresponsabilité na yo te lelo nde okobanda kozwa responsabilité lokola oya koyebisa yana nga kakende kune pa cartouche otungisa mwana nazemi ndenge wana lokola nazalaki te omoni fanda kama lembe te kaka basoloka tikuna nazoyoka biloko ozoloba loba boni bino nazongi kisasa na bino ekomi boye nini sebe awa américaine oyo ndeko ya mwasi ya mobali tata mwasi ya bipeni azunga na voiture na ye mais moyen te mabulu na nzela toleki nzela azandu sali te bo omoni kaka mabulu awa na kinshasa bongo kuna epana bino eza ndenge nini bino botambolaka makambo ezokoleka biso omwe bakantoni ta mosusu bazozongisaka mwa mabele esika etimuki kasi na baroute principale ya minene wana nde komona soki kamio edendi soki aza vrai chauffeur makambo ekomi okima nzela principale ekomi obalaka na kubimisa nzela mosusu wana kanisi mboka ezali susu malamu zando ya ndeni pa okende nake kuna papa aza te ndenge kolobaki papa ndenge nalobaki ndenge kolobaki papa akendeki soki na mboka na bango wana soki wapi nalunda te ndenge nalobaki awa kasi okendeki kotambola no kaka pamba okoti moto kuna te nakutika mwana na bango ya mosala wana alobi no nini mwana mosala wana kaka be makambo olobelinga kaka nyonso olobaki na ngai yango mwana wana alobi ata mosusu kozala makambo mosusu
oyo bolobelaki nga te mais sino nyonso oyo olobaki yango ka yebisi ngai ya mpona nini osala nini kilia eza kaka na makambo tosala ndenge nini natika na lipati oyo lisusu wana kaka mwana na yango mama naleli mpe mingi yaki mpe pasi mingi naleli kasi tosala ndenge nini nalingi tobosana makambo nyonso oyo uti koleka tobanda la vie ya sika elongo moko tolia lipati esika moko tosepela po te totala oyo ekoya lobi oyo ya lelo tobosana yango mama pasi oyo eyokisi ngai pasi nalembi mpe kolela balela ndenge nini bino bozali te semeki mpe bino ozali te bozali na pokwa nakolambaka mwa biloko tolia elongo moko tomela kopo esika moko po te tobosana makambo esi eleki bayebisi makambo mosusu te leki nanga bayebisanga eloko te bongo na bayebisanga makambo naye koyebiso te yo oza ya ngai mama nakende kobombela ya biloko mpona nini nabomba te mama nabomba te napokwa kaka napokwa nga na kolamba malamu yo moto okota na kuku komsa nayoka loboko ya mboka okenda nango ezali ndenge nini mikolo oyo yo kaka na kolamba ça va voilà kena kusosela liboso ekolia tokumisa nzambe po soki ye te mbele tozali te mbele tosangani boye te na lipati oyo soki nzambe te mbele tozwi biloko oyo te tozali kolia yango na nkombo na ye mpo na ye grâce na ye et toujours avec ye yango wana tokokumisa nkombo na ye ntango nyonso esengeli tokumisa nkombo ya nzambe oseki nini dudu ntosambela omeli lotoko lotoko pwani ndenge nini ata yo moko losamba ngo dudu abandi kosambelaka lelo osala na priere te ape sikoyo nzambe anzambe nano omona yango te bon namona yo osambela lokola nano omona te tika lelo ebanda à chaque chose il y a un début début yango lelo voilà mama tobandi bi allez okanga miso tokumisa nkolo notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Kolia biloko te. On a appétit, ça va t'appeler pour le kolia. Kolela. Bongo baki tolela lisusu te. Bongo siko yo moko zongi lisusu kolela ngo. Bongo lamba ki biloko amfwani. Sambela ngai. Kolia biloko te. Ngala lia na kaka somi noza manevre te ngala lia. Lipati mwana ngai. Kolia biloko te na chaki yango poison. Poison? Achaki poison. Ya nini kasi ngala kufa? Nakoboma te mwana. Mama mwana nga nakokoboma yo te. Moko poison nini kasi? Bomengo. Dudu. Nasala bino nini na mokili oyo? Nga nasala bino nini na mokili oyo mama? Na nini mama kulutu na nini? Mwana nga tika nayebisa yo. Nafungula motema nayebisa yo. Nga mama na yo namoni pasi na mokili. Yambo tobala. Yambo na bota mwana oyo. Mwana nini? Mindondo. Tata Mindondo. Na yo na Mindondo boza tata. To mama oloba. Tosali mariage coutumier wana. Eleka kimala. Utokelo sa mariage religieux.
tata na yo na mama na yo bakimi ngai. Mama eza solo ngai na ndako ya Nzambe soni jour ya mariage yango wana mama nakimaki na mboka nake na mboka nazalaki na zeme mindondo yango wana mama naki na vange na mivange ngai moko mpe na vange mwana na ngai. Moi la maman, ça va Primus, ça va sekele. Primus, sekele ya musala. Primus, suka ya sekele. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana.